lelo na remercier ba vena so ba waze quoi ba jibem piana ba weranson ba nyoka long génération ebimisika miyibi makasi moi génération to mono mais na bina yo détournement le gars génération ngako pona ngaba bimisata vital kamere ba kanga na ba mission amiki ba koti na prison pour ba to détourner bozu cacha 50 000 au faut miser $100 et que l'occasion na biso papa ba mise baza bengra moko donc de net ngana kama ingratitude na bango te capuchino na société pour moi mabe ah bon asala mama mabe na orchestre soit danser avec na botsa oui on entend aza soldate aza pe l'état te o guitariste na musique ya Congo aloko la Jomo boye mwana nguba moni guitariste na musique ya Congo ba qualifier le mwana nguba do biso ba chanter to chiba poudre to eto yembi bino ba guitariste boka batasi o mwana te ba benga batasi mabo banda to ba si frère na mbetenge na abet na dynastie lobi na zaina mabiala te kinde mo 20000 ache na poche siko so tu mbetenge mtabeta ba pesa ke 50 €. Siko yebisa faire zo kanga so ka mutu il fallait ka longwa pena e ka vient décoller ndenge zo stabilité pour to kende akepena ya bonjour bonne santé ba exaucer baza bien ba gladi baza bien bon comment ni lobi anelka to finga ba verambo to finga ba jibe to finga ba waze quoi mais monte que tout ça le lote le to comment obeta ba nzemo na banganda ba misu ba bala nango nde to pena bo ngande na za na yebi pena ke jo akoma pena président nganda papa yo to kotaka siko bandimba moyo pa sete nene bato balela ba mbote bana raison ba kopeso pété papa bon yo eka bambo bando peso mbote il faut c'est la même ke papa obinga eno traité na ba leki na ba Fabregas na ba dépli obiki ba cappuccino ba saloa bana ta ba mbote te bana ona ba maison mère ba kuta ba mise bazaka wana ba J3 banane ba cappuccino ba pesa bana ta mbote na loboko te na landa J3 maramazo loba aloba maramo aloba lo kuta. Ah bon? Hier ko ya belo bisu na simanga obwaka. Alors ba pe musika ko sa imagine to le balo. Boni. Ouais, ça va. Biso attends nzala, tu as un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te communine. Hein? Aziza ucho benga nga oh yaya lo relié zate. Karmia benga nga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo kaka na débia moi bolo relié zate donc provision to ba mama tiena provision na ndakute. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Et bongiseli bande konabino naba masa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topé bo s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topé bo benga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Et ko komisa biloko na bino, naba famille na bino, paye pas ba master nabino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabiso pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là-bas. Maintenant, quand moi, les là, comment on l'a quand moi, les là, comment on l'a est-ce que là, je serai pas au diable? Il faut ça, madame, on l'a d'abord, si on a pas mis qu'on l'a pour les alliés pour la sauce oil. Sauce piment numéro 1. Nairobi Mobima. Pili pili. Et salami pena moi la mboka. Pico chili. Pico chili. Sauce piment. Pili pili. Oh, intéressant ngai. Pico chili. Solution la mesa. Pico chili. Ce qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction de croire qu'il est réellement possible. LM Corporation est une équipe de professionnels qui met tout en œuvre afin que vos événements soient à la pointe de la modernisation. Vous avez un besoin, nous sommes la solution. La team 4x4 équipe vos événements professionnels en passant par la sonorisation jusqu'au plus petit des détails. Pour cela, nous mettons à votre disposition murs de LED, location d'instruments de musique, jeux de lumière, matériel de sonorisation, prestations DJ, prise de son live pour revivre les meilleurs moments de votre événement, en voiture, à la maison et partout ailleurs.
Pour plus d'informations, la SAS LM Corporation vous accueille dans ses locaux au 30 bis rue de Papin, 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. Les détails créent la perfection, mais la perfection n'est point en détail. Laissez-nous aux commandes de vos manifestations pour un résultat qui dépasse vos attentes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air vous captez mes salutations. Encore une fois, à la présentation, Anelka Bafosset. Spécialement les lots sous-soutoyés. Voilà, sur morning, on a dit que l'information est toujours bien. Un grand merci à toi parce que les lots t'ont rassuré sur toi. Empereur moi dit un grand merci à toi parce que il m'a simbi misalango les lots. Un grand merci surtout à Simpson ici parce que directeur technique ils ala mingi yo Adoyoué Rihanna Domingo, un grand merci parce que c'est grâce à vous que tous existez sur mon membre qui est bien beau. Le lot spécialement, on s'est dit oui. Faut azongali sous to me ko fana na to me ko mo solana e. Mo talibaya. Mosika sika Blaise mosika sika de to mesana mona souvent ouais voilà to yebi moi parcours les non c'est pas toujours ngazongane sous bon to me ka suko sola masolo to sola te mais le spécialement to fana na to sola na yi ba sangwele ka ndenge nini kalate a Zenith Febetama il va faire partie ou pas et les ka ndenge parce que baloba ke mtatika la moi chouchou ya Weranson na Paris à par ba musicien oyo bakima te bon okima te ba longwa tout ça mosika sika Blaise mosika sika Fosset, Anelka. Comment vas-tu? Ouais, tranquille, mon frère. Santé, le santé, ça va? Tes santé, ça va, biga. Moi, ma les autres bandes, vous avez dit, bobeti chemise, mais moi, puis côté, mais ça va. Ok, déjà vacciné? Ouais, c'est bon. Déjà? Déjà. Par rapport à tout, je vais vacciner tout le baraboni. Bon, en fait, on a peine à tembe. Ok. Ma vaccin, na kene venati na hôpital ya Bichan. Oui. Na côté national Mindele. En 18e. Ouais, 18e. Na tuni bango abi bonjour Mindele. À propos de l'eau, on a une fausse information. Tous sont protégés pour la grippe, la Covid. Mais ça va, on a déjà première dose, bientôt deuxième. Première dose, déjà bientôt deuxième. Alors, parlons un peu. On a la mission, nous allons au moins un peu, nous allons moins direct par rapport à temps, on a dit que je voulais savoir en fait, il y a au bêta quand même une affaire rigolote. Est-ce que tu as le temps et au bêta quand même une affaire rigolote à la maison mère? Bon, on a une côté maison mère, on a un collègue tout va faire et Gilles était tout. Ok. Pourquoi la question dans laquelle moi dire parce qu'on voit dynastie Zobetama, c'est comme si écarté on a groupe. Qu'est-ce qui se passe que toi dynastie tu es bien souvent ensemble ninga ou bazalana faire rigola bengi ninga na la maison mère ou musique à maison mère travailler na mais également la zomona présence na yote ozana kat ces zolingo bimate qu'est-ce qui se passe que toi to ba bois ici tu es un gars frère nanga au moni tu as vie à poto tu as vie à poto na rolo bandé ni dynastie et ça bandé on a biso to roboya te ba frère bazui idée chez ta idée ça la boule mais na zalate ça pena importante ngam ko na yaka maison mère na yaka pona beta na maison mère chez eux en son na na dynastie bandé ko bonne chance ba ça le logo simba mais na ça pena intéressé makambo wana te po na ko boza l'intéressé mais ngada moi mingi pe o lo ba chura mboma musika sika champion déco donc moi 3 déco et bika ndenge zalaka na ko ya na ngabe na dynastie wana et ça ngo bien mais au monde te que ça ça intérêt ba frère nga ko ya na dynastie te lem suna ko beta na dynastie pour lem susu roi David a 10 000 musika 800 euros on est à bêtise papa on a makamwa to tika na la samba. Attends si je comprends bien ba bengi yote bon kobenga na kobenga te donc na penda na calculer ki ngoti franchement yo tande konanga c'était bon guitariste on a vendu na calculer ki ngo penate parce qu'on voit quand même na Alimbonda Juinzemo ba te bele plusieurs personnes Juinzemo moi je pensais quand même faire na retrouver peyo mais na selo baquette na mekota la Blaise musika sikozate tengana za te za ngo pomte ngaza radia na ntsone to sola na psona vena de la forêt dynastie ba bande konanga bonne chance ni lo na bango na mona pe la cause ça na été alors que ça a été riche te deux ans normal ba ko bien mo kilmo matin déjà na mona frère na biso meeting ya beta bien déjà voilà et le gouvernement ngana lo ba meeting quartier la thème ya kuna na kati ya dynastie est-ce que ça par rapport peut-être manque soit peut-être couleur na yo peut-être travail na yo za moins par rapport ya o bomba lingi peut-être au PC lo bomba lingi anel ka muto vane a guérir marambo de ce tout ça na ba travail à moins de tout se retrouver ba mboko te travail za na mo mais bozaki bene loko zaki intéressé et puis na ndenge na comment beta vision ndenge to solo na chura mboma na koya na place tele msusu ba massa bazo temps na zo temps te bilo wana linga ngo te so na linga ngo linga bozo ndenge te nga pe linga ba pese loko na yeba mo volume ngo na ko ndimaka te pona ndima maka mwasi to tika yo na kisasa papa biso tout ozala ba soda mulongo
na fere na musika ne riche na la cause to daka basoda we ranson na mulongo siko eto comme individuel na ko linga te lo mo boyo speaking nga boy o mo biloko so to tika ngozo leka lelo to mo ba vena so ba Didier Masela ba le makaba position bazana ngo comprendre so to bito tchale le position ya le makaba na position papa Lutumba ils différent papa Lutumba kena sema bela tiki ba palais atiki ba Eve il faut tout le monde ba exemple vivant exemple tout le monde que ba guitariste le bosso ça qui nini na landa mo sune mission pe pour là na kicho donc là on dit ma ba laisser à l'été et là moto ele mususu ba pesa ki 200 €. Le mususu bon nini ba pesa so 200 € mo 20 on a tika na 180 €. Non. Exemple on peut se par rapport à quoi ba pesa montant boya be. Mais na zo pesa exemple on a par rapport que ndenge musique ya Congo tambola pour guitariste na musique ya Congo alokola Jomo boye mwana nguba moni guitariste na musique ya Congo ba qualifier le mwana nguba do biso ba chanter to chiba poudre to eto yembi bino ba guitariste boka batasi o mwana te benga batasi mabo banda seconde tinga ma monele kati donc c'est comme ça négligent un peu bino quoi ba négligeaka ya mwana ba bilo musoko chaka mutute yo kasi frère nga mbetenge na abeti na dynastie le bino zaina mabiala te kininde mo 20 000 ache na poche siko so tu mbetenge mutabetanga ba pesa ke 50 €. Siko yebisang donc yo soko linga na dynastie linga ba peso penze mbo uzala teka ya ko te ezakutu nzembo te nakakutu na makambo wana nuti ngaka déjà travailler papa salarié donc eza soki neti ba bengi fo ba yebisanga ke ande loko eza boy tango ki vetu mninga teki nzembo 20 000 quand même ngai tanke mutu ngapi na tala quand même kasi au moins teke soki neti mabiela teki nzembo 20 000 au moins teke mbetenge ba futie 5 € pour beta guitare et ça n'importe quoi papa neti nga musike ko komate neti pour betela mona studio ba pesa ko combien tenga na pour betela mona studio il faut d'abord on a la conception na yo soki na silisi il faut peut-être ngata 300 balles na chana poche wana tout na nini wana so ezali projet yo que tant que na compagnie yo en plus au pesinga certificat na kena on a spedidam na SACEM mais neti projet tu va faire ba ça là c'est un bon projet mudemto chanzemo mais guitariste na musique ya Congo atalo wa mwana nguba c'est quoi biso le quoi to vana ba mikila to kotika mabongo elekate et puis ba responsable donc vaut mieux na la mwana 4 heures na kende côté mo ba sala ba boulot eta ya bâtiment na sala ke na ne longo mo boy ba to ba poudre ba bimala ba patron mabe wa makamwa to tika yango ta ya kasavu donc ozolo ba malibande za na ngobongo te sérieux te ozolo malibande za bongo parce que bon on va pas intéresser par makamwa na libanda to zo na bien anelga lingiote parce que ba bi ke yo za mo songi masora ba ngondo ke betela wera anelga est-ce que vous comprenez que acoustique de la foinga na beta guitare na beta ngai sec bidens papa na leni bidens na pesi vembo te kota na clip na profiter maman comment ça se fait aux alades si on a expliqué so le on a kota na clip te engagement mboko yo et puis ngamo na episode de la foinga bi prise yo bi ka mboko neto zalaka moi parking à voiture ezaka 75 €. Parler pe da galem sumo 1000 kingandi zo courant mo zo mai et matra moi prix na clip na roza na ngate me premier te mena ke mo boulot et pesa mbongo wana o le bachu mbongo ya mona na clip na tate na acoustique na beta jour à clip ou ke ndaki musala na kenda boulot OK papa yo na mboko tu binde tambola bon yo za chef d'entreprise ma ngone wo bati ba sala ba chez mais na speaker il tant que biso intérimaire tu est-ce que le bosona donc na wondi mabiloko te to tika na kota yolo na ko sala on a sentiment ngata mutu te obenga onene et longo boy na yati. Je voulais quand même, comme tu fais partie ancien musique, quand même moi analyse dans le côté parce que ça se voit et comment ça la moissonne moi makambo o eto mona fait rigola ba outi quand même ko kende voyage ensemble na ensemble mais ba betani karana aller na retour avion moko atako solate et tant que yo za avion et tant que pour puissance to monyango toi nyo to monyango image de ba zolo bango yo na sola siko na yo o sola na et tant que humain en fait yo tant mona biloko bon cette marama bon et salama na musique o zolo bani en fait analyse nyo sala ni koto wana bon analyse go des des photos le bana direct hein photo le ba direct tu devant caméra faire da mutunanga faire da mutu nanga kutu ya danger kolega bato kutu bazana bango ngapona kota maison mère nga utaka academia na yaka maison mère ba premier test obso sala ba faire bazana kati et puis moi lilo ba faire chaka ata mutu nanga so amone oyeba ezaki nango le mot très facile anel ga ndengo vandi boy mondo tozana plateau boy tokoza ale msutu ana so sans caméra mais so ba yusi yo no mo bazana se no papi mbo bazana se okito pesa tambote
donc eloko ezanga faire ezali kaka courage de la forêt aza ve na ye basala makambo ebele donc soki azokanga kota azali aza ime aza motu yaya aza yaya il fallait qu'il y ait bota courage à pousser na kiti ya bonne santé démarche en salamate te na yebi ngaba ili kola viande ngana to zaina senga kuna kanza yo zaina bango kena Guinée loko yepo kenda ide ona otuna ot siko ngai etanke ime na makanisi nanga faire zo kanga so ka ki mutu il fallait ka longwa pena e ka vient décoller ndenge zo stabilité pour to kende akepena ya bonjour bonne santé exaucer baza bien bagladi baza bien bon na yebi pe de la forêt ndenge za raza nango pena ya mutu te faire azali ki na ye mais côté faire azali so ka yoka message nanga eze lo côté et ça zuba mitete azuba mbongo azuma mpemba ve na ye mutu asala pe poazala un jour so bakutani azora courage ake ya ndenge ni bonne santé mampata la muki bien exaucer ça bien badamaki boya ya mwelo mo yango yo sombela ta exaucer miliki et côté lo côté je peux faire quand même réclamer bébé les viennent à salayer c'est-à-dire que je suis musicien na ye biloko belé les cas peut-être passionnant na muté matériaux à la rare yango te anelga oza raison le lobby azape mutu azape mutu lemsa ko boule bon mais na moment mo balimbisa na bango anelga yo za na bandaki ba komba na Paris ya makambo ebele mais okuma pe na niveau mo kotsa maîtrise ndenge za na makambo déjà zo bala asala makambo asinyaka contrat yemoko pona nimde contrat faire asinyaka ayibisaka mutambunda tozo ayibisaka ta mutambunda tozo ki 10000 te ayibisaka mutambunda ndeni za mo 20 € na yebikaka donc ayibisaka déjà mbongo atika makambo wana za frère na biso Infinité nous avons eu ensemble. Mais quand ensemble, on a toujours le devant. Te wana da fait na biso papa. Ada fait na biso d'abord tout ça va fanana. OK. Nga pena da rafa. Vous avez fanatique. Nga pena da rafa nantone. Na ndenga mabeta da ve nanga et puis pesa coup de pouce. Au moni vieux mystique nga ena maison mais vieux azaka pena taché na ngate. Era ko ko mataché ndeko te makambo bebaka. Bon, il fallait que tout ça la auto sala ils appellent ma bête na boma be mututé les autres ça tout ça la service tout mais à grand frère mon auto ça na bien ceux qui devoir les aller musique nini c'est là loko na sisara epé donc là ngam na sisara pas ko ya pe lobi bo akiti pe na repona bo na mapo ken ma paté ko yati mais ngani mna ya ayo comment qui est bon ça va na oleka musique nini et lo wa nza nini na ko po vana nga shinga na sento na vana parler na chemo elongo na nga omela na chemo ko lukwa mesa na ota télé mais ngane mna kena ya bonjour ya ki santé bien et là on souhaite nga faire yango et très facile à nelka to mi kitsaga na vie monsieur peut-être VP reconnaît est-ce que VP reconnaît quand même bien ça la petite na bon anelka bakolo baloba mukolo za na fotité to pesa ka makamunyo stunde anelka yo. Voilà. J'espère que tu es tellement bien. Un grand merci. On a eu beau tellement belé beau en ce moment. On a beau ça n'a jamais. Beau tellement belé beau papier le roi formule Souka. Carte illimitée. Un grand merci à toi. Junior Kabana au coach. Beau tellement belé beau Willy Boucheni. Code mondial. Yaya. Un grand merci à toi. Surtout patron. Yazala beau gosse Dédé Samba. Big Boss, un grand merci à toi. Mais quand même. Mais je voulais savoir en fait, Weranson, Zénith de Paris, ça se passe un peu comment? Il y a des choses un peu ma vie, mon mingi. Juste pour savoir, dernière fois sur la Weranson, ça date de quand? Chaque jour. Chaque jour. Donc nous sommes dans le Bible, le lobo sur la Guinée. Ouais, le tout sur la dernière fois sur lui peut-être nos artistes n'y a pas Weranson et qui a trop fait et tout. La Coste de Soleil na butu na benga ki akata eso ki te fala ki to ya matanga na Saint-Denis Olivier Mukulu. OK. Akata HVT mais to sur la racine yeko tata un frère pendant même quartier. C'est na juste Léo. C'est le toto solana. Peut-être doit ndeti ni suna Cappuccino. Te Cappuccino na société pour moi mabe. Ah bon? Asala mama bien orchestre soit danser qui na botsa. Oh, ça m'a bien orchestre papa. Vous savez tu danser la boutique problème asala Boss azara yemoko. Kako la balle officielle. Ngape musika na balle officielle. So la balle ligue officielle to permettre mais asala lo moko mais azui le kati na ndako mo fana le ki mabeza wa. Ta sa mabe ko tona sa mabe mais aza petit nanga tozora na Goma. Aibi oazo so la vena. Amona ninga yaka. C'est vraiment amour à ma bête parce que Kakol oui Kakol peut peut-être avoir banaliba les allègues à moi si à Boti officiel oui mais ce que j'ai pas vu à Boti peut-être pour l'instant mariage dans les comités mais peut-être donc on va la mariage ndé au Limbisi tenga za kanda na ete mais ça qui pas ça joie danseuse na bino azale ki na biso mais asala ndé logo no pona ba comment on orchestre
défense na ba danseuse kokota systématique 12-24 mais soit sala on cette petite sœur et cela vient bien tenir sabat yo e bien on ba go bambeta mabanga et ça rappelle au solo que ça rappelle que Yamamoto rappelle au solo loko na mama lokuta makasi kolanda makamoto ko kate wana photo na cappuccino ngola vanda cappuccino na mieux placé ba speaker ki makamwana papa OK Anel wa musique tena sunika parce que na habité beto comme toi Liban na balobara mais yona danseuse pena etikala jamais salama yona danseuse nga garçon logique nga logique makasi papa na garçon na santé mais na orchestre simba mututé po eza totanga ngona règlement d'ordre intérieur et to koti vi moni bazwa papier na fungola les sel bazwa salama ezala cappuccino na Tekakola sala on tekakola balle officielle papa. C'est ça so danseuse gars. Yo to ke na bongo avec comme Anel. Ya mona. À part ba umso salon tati. T'as pas ba umso salon tati. Ah, comme cycle. Te mboko ope da mboka désordre. Mboka bana yo que c'est peut-être bana désordre na niveau nya. Mais muto c'est peli sauter za la cappuccino. Te la sepeli sanga te ma buka mibeko ya droit ya babenga nini règlement intérieur ya orchestre. O batanga sala batu batfungola papier batanga ke botanga boy bo simba kotote. Oyo yebiga cappuccino. Bon on a monnaie ça. Ah, OK. Ça va. Zénith alors ça se passe comment est-ce que parce que tout le monde a pu voir en bois et Robeta na yu arena na et dans que moi quelques anciens musiciens na ils ont répété dans Paris est-ce qu'ils allaient appeler Cap Anabino. Idéologie vers un bois kitoko na mona ba frère tout bazo répéter ma casse ya reine aux kitoko mais est-ce que ça même boule na bisoté OK répétition toi maison mais etikal na kin donc maison mais zo bima lobby lobia OK net nga dans un répertoire mobimba mais nga beta de face côté moi on a un point de repère na façon nini repère pas les solo moi ko zala repère est à rendre de beta acoustique mais répétition ici na kini frère tout azoya makambo za non pepela donc checking ami balé mi ça to eleka na donc si je comprends bien répétition donc vers recruter est-ce que yo non Robeta Zénith tenga na goza la sorte ben goza la te papa ko bangela no makambo o vane direction Robeta to te o vane direction o bangela no makambo te o vane direction ba mingi elo ba mingi libande ezala ni ki musika sika trop ransom bon je comprends tout le ba clairement que za no fan nae ba lo ba apparemment yo mto funda ka ba tu pas vie parce que vers yo ka makamu mona nani ta musika na lo bagi tende lo mama libanda papa kolanda biloka koloba papa yo songi mto kumsa mama nyoso pa we papa kolanda biloka koloba te we ransom aza soldate aza pe l'état te comprendre we ransom aza soldate pour funda ba ninga kasi na funda ntina na ndeto za bena beta suna wengi okomisa marambo kitana nani asala yiboy nani alobaki boy nani eleka yiboy kolanda biloka wana te elo te kolanda biloka wana te to bunda ndende to zalaka comprendre to machaba monte musique ezaka na kini oto salaka ezaka to sepelisa bana poto banel kande bovandi beto betela bino yozo mwa musique mama to répéter te yozo mwa esalamaka na poto ba musique va répéter te papa na kisa to banda rep de 10h à 20h OK ah c'est que so zoli ba to studio yoza producteur au moins na so zoli so ka mo 2h ah pas 2h nelga donc oto salaka wa yana nga ba courager neti lobi na ndule mona bona nga otanga komba chanteur mobo azoyemba pena boya zoloba maloba te na bi mejo aza courager et puis azoyemba nzembo ya jibe piana ah obiki na vanda pena ngabi ah kutu muta sinela inga master mo comes ya musicien asinga bi musique tala ye azolobelo te mateme miko mais papa ezaka po benda moloko mais eza bien te yango moni pena bande ngo to na poto photo répétaka franchement c'est la vérité il faut répéter 5 ans ezalaka pour musique pena anelga au moins na kin beza ba métier siko a ezali mutumsule msa uta bâtiment ba pse repe bana 20h donc ayana na kolemba ya bâtiment totala boy repe fona répéter ka panel ka longolanga mwelo kwana penso wana nzo andeza siko yango te ya mona epsa ba ya wa to beta ba auto salate na otala ba dumi ba beta eza mabe en plus un conseil na do pesa ba tous les frères omoni lobi anelka to finga ba verambo to finga ba jibe to finga ba waze kwa mais monte que tout ça le lote le to comment obeta banzemo na banganda ba misu ba bala nango nde to apena bo ngande na zabe na yebi pena ke jo akoma pena président nganda o ka ba yebse pena chef abengi ko président nganda bengi mais au matibé pour des moyens bilem sou nzembo waze kwa monte que tout ça le lote to pesa ba grand frère wana respect quelque part papa
quelque part ovandi besoin banzembo redi ya miss mais na kwembo ofingi redi ya miss to sala reloko te to kanga minoko ezala bien lelo ba misusu bazo sa ba vina banzembo penda ba vina biso mona penda muta kote na musique azo banzembo wa vera mbondeza rayi surtout boyemba banzembo bon ele kandeni teneti nga mona ngoma be u contracteur ba vie po sinale bango ke vienne oye banzembo na anyal ko monetinga omonetinga musika nga mona ngweza mabe makasi ba musicien tout ba finga ba vie wana mais lelo to koma vivre banzembo ba vera ba kabelo pele msuka tsambala yo mona 400 tina poche lobele non le vieux pas une peu le côté vieux ko tana na tina ozote mais yo finga la déjà on a longa pas vieux na boy nga boy pourquoi beta banzembo na bango mokote en fait kasi eza ba benga onini eza ba complexe esprit ba complexe esprit ponde to za ba mission to monde baza neti vena nga modoka baambo na saluer ko taza na palais modoka baambo na maman album mais akobeta pe banzembo na ye mais mona kala msa bandika mbamo malembe mama nzanga eza ngo bio zo tepote vena mais betana no yo mais nga pe na pona nga nazala na révolte mona senga un jour ba frère nanga ba imba no ba biloko na bango okoyemba no le msusu rumba moko ya JB eza ngo bien est-ce que public ezela pe biloko na bango peut-être public ya kana pona ba yoka te papa moni Anelga Roi David era yaka fungola nzungu bakoko bala muka nani wana Roi David kanzana kalala mbwe public ezelaka ete mais wera son a imposé Roi David ndenge toza bona poto amuntu pa ko ya pe bo bandi pe na promesse bandi chana eloko de bomande toza ba complexi yuza ndingo nga kotala na lisu mo te be kotala te mokili vandi lelo so epsi batu bonjour bon ndenge toza bona zo banda sko nzembo nga musika bato pe public evande ko yoka eloko sala ba frère da complexe ya omoni ba mise ozoleka ozoboya kingandi ozokumisa kingandi na mono déjà faible en esprit oza maman na faible po yo boya kingandi mais ero kende na butu mamo bandi ngao gistine ngali oza yuma oza papa to koto na vraiment ba frère nga to na Europe pe to ba net nga za na conception o nga net nga pe eto betara bon eto betara te attention to betara vena nga sam ndé na collaborer na net nga bi praise vena somo pa au grand prêtre abeta mama na banzembo mais yo yemba ta mo ba Miss Nicole mo be sopio ba to pe ba découvrir malem c'est ça ba répertoire ba kadé mezali mais mutabandika mbambo enga gisi eza yote ne mo rezo mbango le ben donc moi aussi je comprends bien to ko lo bandeni zalara bazala peut-être ba public peut-être soit ba iba nzembo na bango te ko balinga obeta ba nzembo ya batu Anelka ba grand wana Anelka parce que quand on a comprendre raté ça album yo nzembo la binote Anelka na ba soirée na bino yo lelo Anelka poza Anelka o s'imposaki OK Congo mokili moi 1 vie moi 2 vie moi 3 vie mba Anelka ba fossette o s'imposer et là vous avez un complexe bape ya banda bobani na rumba nayo oyembi mukebo ndenge bozo yoka boza nzembo na ngai bopesa na chance bato babeti maboko bachepe litoyi bayoki batem nao eza complexe esala bana mai mais nga pena za contre ngo franchement yoza ndeko nanga nako marché ba moto na nga contre ngo on te voit quand même accompagner plusieurs artistes na mona brigade na mona kona plusieurs ba mise belé quand même mona betela bango na mona l'autre fois na Céléo na mona ko ba mise belé en fait comment en fait eloni sala ki ba pona choix na yo en fait bon net nga pena yoza ndeko nanga nako marché ba moto et le bachura mboma déco nga pena so moni mutabenga na betela c'est que to yoka ba close tout bien et puis aux appuis na yebi pe répertoire na onaye mais elo sexanga kaka na sekana ba musique to beta na pota obinini et ça allait me souvent caché ba pesi biso 2000 balles groupe mobile groupe mobile 2000 euros vous allez me 12 personnes si vous muto mbongo kweli apesi baninga ba 70 euros siko reste 70 euros siko reste wana yake na ngwa siko yango monaka neti ngapso monna pe na tem na ndule seke to sola na muta bengsinga bien neti ngana ko yate papa to tika ba we ranso na kisasa na ba jibe mpiana do na poto amuto ko bimilanga jibeti do so benginga eza kopa muninga bengi ya zera na speaker omoso muninga ngo benga yo liboka bola katikati ngabu nana tina katikati te eza ko kopa muninga te papa ipo yo mo ko ba no yemba te kasi makambo yango moni ba vena so ba le makaba
Didier Marcel batikala qui dit parce que ba chanter ba lekela ba on a masolo Bartis ni obetela déjà pardon na katoki na fil de Bartis obetela mona obetela bon là pendant Bartis on accompagné d'abord vient na dindo yogo pe son nom papa na lolo tena ba dit na niveau poto awa na niveau poto tout le monde on a ba concert parce que na souvent ba concert na poto pendant yo zande na ko marché ba monter mutu na trop attaché trop à Sam Sam Chintu yé pendant il mais c'est Samuel a comment na kini mais yé pendant to collaborer bien ayebi ke musique la linga makambo te siko ba misusu batika leo ezana ngole misusu kopene ka zo sekai otala joyo ayebi ata valeur intérim te pour me mise belo mon intérim mais journée la heure ya comme 9 euros sur belé ni c'est obet nous pendant 4 heures pas sur c'est 70 balles c'est beaucoup quand tant que moi to mon intérim na fin du mois papa na fin du mois ça peut aller me super aller me paquet logique était musala na ba œuvre d'esprit papa ndako ya beta te lo mo une journée normale intérim 70 euros c'est journée intérim 70 euros mais ngas ko na ko ya te papa tunanga nini na ko ya de lo mo te boyo bimela leader na elo ngazo boya ndeli leader nganda OK bono so vérité na boya na ki leader nganda oui la nganda bata singa bo banda nga leader nganda na bandi te boni moyo ko papa totika on a kasavu buti soit bino moto benga bino beta wa mission beta na banganda teneti nga penda et jenaga yango mona na koma mo rara na koma mo rara et après respecter la mission bato papa mukolo waze kwa memaka biso awa to jibeto weranson to academia to yaka mbamo to betaka na LC na Saint-Denis soit to bet na Zenith to yaka te to continue lo moto ando yemba même so ko na nganda mo côté ya Villeneuve Saint-Georges de auto sala rawa eza bien mais ba ya il faut ba lamsa l'esprit ba comprendre que makamo anelga yo betsa banduli oyebi ndenge pasaka yo mo za secret ndenge za no yebike na mutemba no yebike monto pesa ba petit na wana ba misi pour ba leader on ba petit comprends net nga pena nada kokote mais nada pe mbiaka ave na bango parmi ba leader à part ga ave na to JDT comprends ba leader musu ba tikali ba petit na biso siko net nga yango anelga omoni nga boye na koga pe le na za na côté so ba yolo na boya ki yolo na ebeke ba petit na biso ba ozoma mpemba ba okoma ba teti ba oboya est-ce que ba ke na début Fabrice ngana leni ba tuto vanda na yepinda na maboko na leni bidence amour venez musika mopanzi leni bidence ala na chaque temps apesa nzembo quand même apesa nzembo merci Belo Fabrice Maeso état d'esprit nzembo kitoko clip ça mate meto salango siko obimini yego de l'accès mo volonté siko tunanga ba petit mso bankato vanda na bango bongo à part héritier mais héritier lingala ye héritier arandanga service na tout moment donc avant que ça benga héritier neni wata mutu moko na parler kuna moi systématique netikaka atanga prêter ya benga nga prêter balandanga na yebiso papa ba mise baza benga moko donc netinga na kama ingratitude na bango. Quand tu dis musicien tu fais partie aussi quand même. Batu bayembaka OK bata micro baza ba mama na benga bamba ko wanga no ba ko boma yo. OK siko yango monaka to tika ki leadership na kisasa wera sona na kisasa innocence na kisasa to ça siko bana do so benga chela mo lo bien na ya na betel na so tino lo betel na ya mais à chaque dimanche ya nini bo wana ndo lingaka te chaque dimanche pena ndo ndeko nga eza ngo bien mais vous me good na va na mama kapibi ata to se kana biso bo mama misanganda mo bo pour no eba différence sans que tanga ba kombo za na droit so lingo tanga kombo tangi so bolingi pour faire différencier biso misanganda ndeni to découvrir oyo misanganda oyo aza misanganda te oyo aza misanganda bon différence eza ya munene anelka eza munene na façon nini ke un artiste il faut de temps en temps ça va œuvre au ça va promo nango au beta ba œuvre devant ba to ba bimara yo yé au télé mezo imbala msusu nzemba wendo ya koko wendo pauvre wendo que son nom repose en paix babenga ngo karaoke interprétation donc oza ko interpréter mais musicien au siko normal ya ramba mo bandika na nzembo na ye comprend donc misanga neza lo muto zo interpréter et ça na on peut mabete za gagne pain mais et tant que ba jeune faut tout ça la moins fort tout ça la ba œuvre belé tout lelo to comment kanisa papa lutumba to kanisa lwambo to kanisa ba vina somba madilu ba si je savais beta parce que à la ça inspiration c'est le moment to ba jeune to bimisa souffle wana pour le beta to ça te ba mona ke
il y a ça qui logo ça qui et puis promotion ya musiko kila so mulai pour rien Ah, musiko merci. na ibara ndenge toyeba oyo misanganda te to oyo misanganda mais moko azala su misanganda te tokoyeba ngo ndenge kasi to ka tuna so ke ndeti zanga par exemple ndeti oyo ndeta azobeta banzembo bato aza misanganda ouais azo sa interprétation et ça le côté dans la crèche kosa babenga on a kini kosa 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 de ba o abeta ndeta bangana kosa donc kokeno ko musika de so moneka kosa OK donc kosa abesana na place moko na place moko abeta na lemso interprétation embi wendo embi JB embi lemso sans abeta mais ça o ayepa ko sala mais alata complexe mon avis OK donc na kini sikoyo eza bat babeta ngo babenga bango kosa lemso do benga obeta nini mais baza bango ba Eve neti ba frère na nga mingi baza na poto wana ko niete basasa banzemo na bango mais eloko ezanga courage ya royal liboso bato bando yemba nzemo na neti lobi to na soleil soleil abeta irumba na emo wa don fumu eza bien lobi na singa biru akolimba promotion ta singa bité cycle wa don fumu singa bi cycle tala ba promotion kin déjà yango mais eloko na webi sefa beta yango to neti soleil aza mission ya te soleil aza mutu aza ba inspiration mais loko zanga il faut y avoir na libosa bato ayembi pe biloko na c'est bon ça ba biloko na yo et loko zanga siko biso na poto yango wana donc c'est là ne na comprendre soleil to rotsa na liste ba misanganda te yo kango ya soleil nene te parce que kombo na ngana ebite yimbo ko mutu na mama opesi so exemple misanganda eza misien oyo abetaka banzembo bato ou ayemo abetaka te abomba ye na poche voilà donc misien nyonso abetaka banzembo bato ou ayemo bomba na poche do misanganda ouais on dit soleil te côté le magana roi te ruanga na conseil que ngabi roi la musa promotion pour mbana vraiment 5 sur 5 côté roi li te mapso na roi te misien ni so na yebi abetaka surtout je n'étais mis alias par exemple tu me ça on a chaque dimanche et jonga donc bon noko pena franchement non kota bandule nete te ko compagnie ba par hasard lemso dagi vite faut engagement te mais kokota lemso ye au moni bon premier répertoire ngana tala nga bon non pas compagnie pété te ko compagnie na compagnie ba kala tant compagnie ba kala wana c'est bon beta pe banzembo na ye so que dans image mo abeta na France 24 abeta banzembo na ye abeta ba chana ye na France 24 na France 24 na nini tengana tangelo kasi ngana epso logo no abeta na France 24 abeta image na ye bien OK donc ça va c'est bon to côté autant ba kombo to na tika na te autant ba kombo te ba frère na tika ba frère ba vanda mais nga zo pesa conseil tant que doyen mais yo ndo beta bloco ya ba tuana do yo zono misanganda te nga sikoyo franchement eza ba nzembo belé pour na beta mo fona répéter OK mais neti nga bana da contre ngo yimbata yo mo 3 yimbata moko ya lemso ya vewaze quoi OK on interprète moi zeka to ready mais yo ça déjà na 3 et ça papa au moni maman biso un jour ba tu vendre baba musique là na raison il faut to tika ba œuvre d'esprit papa il faut to tika ba lelo ba grand poète madilu ba te ba biloko do beta ko sala ga ba biloko zaka te il faut en orchestre net ngas ko na ça instrumental mo bo na beta ngo bo 3 minutes de dosage et ça inspiration et ça inspiration il faut to beta biloko pour ba leke ba lo ba ya beta ke loko vous appelez ligne. Il y a quand même côté 3 minutes déjà on est tout fan de la parce qu'on a des actualités donc aux normalement la préparation au servir biso 3 minutes de dosage. Donc 3 minutes de dosage on est tout sur la moisson tout décortiquer on avant toi to chiter non parce qu'on est là il y a même des kangi magabnyo. Mais je voulais quand même savoir coup de honneur beti quand même pas na bino na wenge musique à maison mère départ à 140 écouteurs à Longwe. Excusez-moi ba solo to ezana nous ezani bino bata kati peut-être beaucoup ba réalité. Yum to longoli départ yum to longoli mission total à internet kasi yo bodo yum to confirmer ngayonga yo to na question parce que vous avez est-ce qu'à longwe to ça que besoin de nouveau créer au moni question oh et ça très bien ouais nande zo mona ndenga zo mona donc pose vango bien il faut non passer le numéro docteur pichu musungu au soleil na vie l'autre na soleil mais papa prête yo kasi ancêtre ndinga zana autant ko beta masolo wana ngato soleil ne tanke na ndinga art donc kubanga bubanga ya non mosu bubanga ga o to bangende to to ka bien so yo te nga sola nai wa vena nga sola nai na menso ndo pese mbota zo ndima pe mbote parce que par ma vie ya ndima mbote te batwana o balela ba mbote wana ba yebi ba moko te bazali ba mboto balela wana
papa yo to kotaka siko bandimba moyo pa sainte nene bato balela bambote bana raison ba opeso pété papa bon yo eka bambo bando peso mbote il faut c'est la même quête savoir vivre hein, quand même dans savoir vivre de toi éducation on a tapé sur bonjour pour répondre tout bonjour je pense pas qu'ils sont méchants quand même t'es papa na bien donc viens dire qu'on peut ça bonjour répondre à raté yo pas no mono normal vous allez appeler na poto tout n'en est papa tout n'en est papa ouais nazo yo ka obi et toi ka tester na mouvement vous allez me sur 4000 papa au bando pesa bonjour on pesa 4000 personnes bonjour nalanda petit frère na biso ndenga lele mama bonjour na wana petit na nzinga ebi omoni mu ko ba utaka ba yaka na balikana na bar na wana yolo wana kakola ela ksanga ya olik na psa uti Bruxelles et ya uti Bruxelles animateur ya sika mwana na za conscient aibi mama mona emo na mouvement tito yaka ne ba Zenith aboa ko tutaboka on na suka ya concert na mukekaka azali bien confirmé te et on a ni tata petit nanga so hyper on ga un jour boya cycle bon eza makambo po bakuma ba prêtre o moni temps auto vivre oyo ngana iba ngweya ba petit ba bakuma ba teti ba boya c'est le moment biso il fallait tout lâcher neti ngabo okoyo boya te so la tata ketch ata ya balobeta ketch wana ne eza na ketch yo ebimisika papa to tiki no so mango ya sika même ko le comme seul na 200 € biso to zo to na 100 €. Ya mona na iba ba pecho ba kuma makelele ba kolobaka un jour bon na pesa ba gloire ba petit frère ba yaka ba loba mais petit na pselo loba ya mbote wana za ozobebisa réputation mutu yozo camarade mutu te oyaki musala boza 4000 personnes papa na 4000 ngo il faut ba répondre ga mbote ya ye wana pendant un an nabi obi ba petit musu ba la samba banda beta na deuxième équipe wana donc amata ko ta première équipe te andanga za à présent au moins na osola boy aibi ke yesi ga lo ba ngomba solo papa boy test en orchestre 4000 babandi ora mbote te mais so apesi mbote ba répondre à raté papa wana za babenga ngo scanten o tension za pena bandenga la mukaka akoya pe boy zo tala zo révéler mto boule boy pesa na gauche parce que ndeni oyeba kete ndala muki bo na opesi mbote tele lobi fona pesi mbote te peut-être yo le rose ala na yo oyeba mo bloko wana mo ba signe peut-être siko conseil na pesa petit na nzinga ala petit na ngayebi ke o azotalanga na pesi ko to frère na pasteur pas tout soda pasteur na biso à Bruxelles mosel lankolo conseil na pesa nzinga olela trop bongote atika olela trop bonga speaker makambo basa yango mo makambo to beta makambo banganda makambo banini na place ko lo bagena pesa mbote ba boye fu basala ba œuvre papa so basali ba œuvre to koma makambo te anel ko moni makambo to mona lelo yo zande ko nga ebaga ekoma na ebaga ekoma ba petit ba koma ba teti omona te ba dokmo lo ba biso to fa na psonye siko na kacha makambo papa obinga eno traité na ba leki na ba Fabregas na ba déplique obiki ba cappuccino ba saloa bana na ta ba mbote te bana wana ba maison mère ba kuta ba mise bazaka wana ba J3 banane ba cappuccino ba pesa bana ata mbote na loboko te mais biso tangi banka na moni ba o ba ba grand poète mais ba leki ba ba mai moko pe boye na ipsi attention ga bi poète ba mai moko misike pa bano pesa libano ba utima tete ya omona to zo ngulu pa ba pecha biso to zo bango to zo ngulu pa ba pecha na ngamu sika mna gina ko présenter bango ngabi kakle bano bana ba mai moko pe misike to bandi ko yoka bango to bando bimisa mai wana nando monde ba petit déplique ba yaka succès fou mais ba o ba zaka ba pesa ba mbote te mais lelo siko na sora lelo pesa na siko exemple tozwata petit na mundibu ko to la mutasuka mundibu la na yolo mutasuka ngam na meme na pala nsone mutasuka alo ba ngo pe so na kota maison mais grâce à vena na cycle femme na ngande ngava na pala ebike oh papa o mo lo beso ndenga za na kota za kana goma ebike vieux azolo ba ancêtre ngana boxa lo beso krina pale aboke na kimongo botombola maboko likolo oye ne pe na tongo na petit kakle na bikakle pecho atana kimongo moko boy toko kola mo pe na générique e ba kola ngo yango wana yango mona vie ba négliger mutu te yango moni lelo enga mona ba petit na ba Robin ba Fabregas na sepela fort et puis so la émission ba petit ba lobara soki to yemba lelo boy grâce à cycle pongai ngani na tambola ba na négliger mutu anelka ngani négliger mutu ata poto ba petit na ngom so ba chanter na ba guitariste ba yebi so na zone de jeune frère nanga petit na Ris o soliste Aris a eu maison mère te Aris na même pas haute tension pas coup un rona prêtre to boya tout nga musique oh soliste ngo balok se belé boneng na c'était prêtre yo ka talinza ka pecho
pour ete kala ndenge ezalaka mais era yeyo ka moni musika pe chango patana ba ligne yanga bi presse na ebisa kiyoti pe charisa kota na kata makambo comprendre na vi ba négliger mutu de lelo to ko mo vanda na tala ba mise msuba ya pe a lobby pe fort a gangi pe na landa pe ko petit frère na J3 aya pa loba fort mais J3 lelo bozo lo beza bien papa bozo mo ateke ba petit lokwa ba Robino ba Fabregas ba bénéficiaire ko le gabino lelo bokomi ko s'accrocher na dynastie eza soni mais na landa J3 maramazo loba aloba maramo aloba lokuta bon ye ko ya pe lobi su na simanga obwaka aloba pe musika ko sa mais J3 aloba lokuta aloba bena vebi ke to soleil bongote non ya moni Anel kanga ebe makambo ekoma vomena vana mikili lokuta ni J3 lobby quand même Anelka yokana epsaona omoni mu pepe to lega lelo nga musika na mona kango déjà kala na ebeke ba petit un jour ba oboya Anelka ngata guitariste papa so total ba vena biso te ba le makaba ba Didier Masela ba passer ko sangila ba prêtre à danger mais na ndenga ntima pe ba bénéficier na o bango ba yebi na mitema siko biso ba leke to ya nsima fa to mona vision to yeba nga na ebeke banoyo ba kosala ba ki rébellion ba msu ba koma ba star ba oboya siko na ndenga banka il fallait na mboka mundele na kena ngana intérim na déco ba regisenga ba singa nene o sala 4 jours koto au moins siko lo na koma otala ba petit o sala ni na déco nga papa nga pa na zali qualifié nga pa na qualifié mundela déco to futela na immeuble moko masanga o sala ni nga ndi na bana restauration OK na sala na restaurant donc na pena dans employé de restauration na yebi boulot tout na vandi bo à part wana ko ba makama mikem ki ba préparateur de commande wango na betango ka OK ah non ça va quand même mais siko na ndenge pe ka ya ba qualification makambo siko nde na yolo bano boye na osa courant faible na betango ko dada ponga pe makama ba dada nti makama ba papier na ko so na vandi na concentration non c'est bien quand même vous comprenez nga na yeba ke pour musique ya Congo na galère à danger parce que souvent la retour ba mona papa mise mo akenda kayu mise mo tout na nini au moins musique to beta ki sasa lelo na remercier ba vina suba waze quoi ba jibem piana ba weranson ba nyoka long génération ebimisika miyibi makasi au moins génération to mono mais na bina yo détournement le gars na génération ngango pona ngaba bimsata vital kamere ba kanga na ba mission miki ba koti wana prison pour ba détourner papa yo ko mona bozu cacha 50,000 au faut miser $100 ko lokati yango siko biso ba musika to yeba ke temps o ekokoma temps o moni temps o to le galelo o mona mutu msusu ayibiso ke ngana ale msu na 4 millions de vies ngana ali meilleur en Congo ngana koma lo wa Michael Jackson et mission na foute la studio $30 net ngana ko le kate donc ba vena biso wera ba jibe ba pesa mampemba abeleli na miko wana ba Anelka ba fossette ba tutu ba yebi po na musique ata ba peso bote mais so ba beleli kombo na yo o kale msusu empereur Mwadi ako kabelo pata ya ndeni na linga ko to azo $100 na ka jiba bela kyo to we ranson na bela kyo mais lelo yo au moins ba ministre ba benga ko mone bakanza papa na ebiti ngana yo Anelka ko sekate siko speaking obeng ministre bakanza ba yebe mgoni mise komo bakanza yo bando koli boye ki mise ko mise komo bakanza siko yo mo be présent o ben voici bakanza o pese miko parce que comme on a bon mise mo mtaye na moto leader mta pesa rai o moni comme mise et bi ma inspiration RLM sur rythme mo ko beta bien voici Anelka ba fossette mais yo mo benali déjà la génération oya biso ya 5e to na biso mité ya mabe la génération ya biso to beto to mité ya mabe donc muta mona pa pesa mission accès et simbarati ya moni lelo ba petit na ba sala ba orchestre ba mission ba yibanati ponde na zavwe na ko nié mutu te nga yebi na nga mutu te lelo na ko sa le msusu na yebi roi David we abela roi David fongola ba nzungu ba ko babima mais na ba génération so tali ata yo monde van boyebi artiste c'était parce que
tous on a ba mauvais cœur leader yemo songe po ba orchestre amiki au moni batu batonga batu fora o ba leader azotonga mutu ya pasi ya mutu aka na pasi ozotonga donc de lo ko pondi attaque na sama beli c'est chaud quand même hein yango mona ga ba vena absolument quoi ba wazeko ba nyoka longo ba jibempe na ba papa wemba ba ready emis photo to za fier na bango ba bimisa ba branche ba branche un peu bimi mais lelo neto ba branche obimate ba branche obimate pour moi leader yemo wa na songe yo to moi présent au keta za songe nga na ebinga na kota maison mère na mona ba Bill Clinton batam sa ba Ferrari si c'est ma casse na kin mais ce que speaking tangela ka n'importe groupe mo tanga lelo yipsanga ke musicien ye bazara kutu guitariste kutu liwa ya okufa au moins guitariste kutu donc muta passe moko kutu na on speaker de lo speaker. Voilà, on est arrivé pratiquement vers la fin. Ouais. Tout comme on est petit à petit vers la fin, laisse-moi aussi dire un grand merci surtout à Balbin Bangou. Un grand merci à toi parce que Maramongo qui est tellement bien fait au Galiano et tout. Un grand merci d'Elvé Pro, un grand merci Christian Double Impact Zulu. Le bâtard, un grand merci parce que vous êtes tellement ébélé. N'importe tout comme on a chouka. Comme les gars, tu mets moi les solos, il y a 3 minutes de usage. Et ça, en fait, ça guitare na guitare. Bon, d'abord on appelle ça nous mélomane ba Hollande Congo mokili ba mbote belé, ba tutu balinga Congo mokili. Anel ka ba Fossette adoyo ser na biso Rihanna. Donc 3 minutes de dosage les allez variété guitare. Variété guitare na façon nini na robeta pena moi simatal trop mais moi voyez ka muke. Donc dans un studio et pas junior Kadia et si la programmation bandaki pour tobeta en live. Donc c'est là au monde en salango au bout de 3 minutes mais na obeta moi blog rebelle. Donc on a décidé na chara blog bongo na ba clip et puis na ça on a version moi pour na ba DJ et ça la moi trop instrumental mais DJ net ba DJ lutona da kovanda na ngobo yemo ka zuboka to ba piroger azoka zaka na instrumental na groove moko boye mais ya Côte d'Ivoire vous ils en a voté vous ko zala meko zaka kota suka mais mingi français la instrumental mais na zo bossa na pesa instrument pour ba DJ bazwa orchestre mo pe ba kolinga na mboka mo ba bazate ba kangi camera ba betchango pe il est plus instrumental des jouer guitare kakato ba synthé kokota d'où negozala synthé kozala guitare zala mais en fait des moi guitare rythmique guitare rythmique ndem te ozala mo na guitare nyoso beti nyoso yo moko to za accompagner na tout na beta nyoso tunga mote na obeta na obenga ba frère bazala yo zaka na accompagnement na obeta accompagnement to chango en vedette mais d'où negozala clavier ozala guitare solo guitare basse solo sko yote te solo ngate obeta pe solo na beta nga maison mais na yake tanke mi soliste solo na beta solo te mais na beta mi soliste c'est différent soliste et mi soliste là ce qui accompagnateur azo beta phrase accompagnateur azo sala mi solo a sali même phrase mais na dio après soliste c'est ce qu'on a pas solfège à ça la solfège donc mi soliste c'est la guitare moi il aura bien surtout moto ayebo beta ngwa neti Thierry Mogata na mi soliste c'était bon guitariste yo zano accompagnateur nga accompagnateur mais na beta pe mi solo pour nga na Zénith et toi ga Zénith 2010 nga na yé tant que mi soliste Christian solo ce que na beta bon il y a beta solo Christian solo beta solo petit na kimbango beta solo nga na beta mi solo na beta pas compa Paul Star beta compa Maindombe beta compa abeta pe mi solo. Ma guitare vraiment compliqué quoi battre banino il faut voir bango siko pona ko beta pe guitare mi solo il faut yo kamo ba ve na episode trop ba ve popolipo ba ve surtout les ve mo beta grave ve azaka na Paris mais tout monde a ve Jimmy Yaba ataki mi soliste mo azai quoi so beti internet Jimmy Yaba c'était bon guitariste. Donc on a pratiquement vers la fin quand même avant quand même vous remercier maintenant moi et là au moment la guitare le retour à mon musique sika na ba terre belé tout le sona to yo ga moi lo siko anel ganga na caché mo na betara nga beta bloque bima par hasard donc on a beta za ko te lo e bana te mais funa beta ngo na beta ngo corps et âme pour ça oui y a pas de problème to yo ka yo
Un sentiment deux fois au moins logo si on a le labo soit poka za kia wa poka mobuka lokolot aboga fort ça fait plaisir on a tiré beau garçon ouais ça fait en tout cas plaisir il y a yoga moi parce que beti weza beti ezania c'est quoi la beti weza pena accompagnement donc d'ailleurs il va générer une super accompagnement par obeta kasi rythme et musique de base yango guitare lead guitare accompagnement OK solo kana eka ndena beti so solo za kyanga baksa likolo OK omonde za bona sala ta ba trois rythmes na kangisi na remarquant ba changement ba nini et lo maleo yum to beta ngoto maleo ngam na beta ko OK lo nga beta siko maleo to sala police ta beta accompagnement nga beta mi solo même to beta siko même phrase le sala roi de guitare yango mona ba bayoka yango moi bien litoy. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait plutôt nous sur Chouka monde la fait aux années et puis bah remerciement na qui direction musique direction. Bon, moi de la fait Zagaka en tout cas merci trop na Nelka, merci trop na Congo mokili boza bat botika ngate de temps en temps so info ezali to le kaka. Nazo remercier batutu o to lobi awa to ça batu so de lobagi ya mabe fâché na parler bon le kana excuser biso mais fallait que to le baba vérité monsieur zo bombo ma photo lo baba. Omoni ya Nelka yoza ndeko nanga omoni détournement ya mbongo za na Congo mais na musique eza ya mabe ko leka Congo papa moi ba mutazu 50 a bombi a pesi orchestre même sur 5000 omona asomineka terrain tongine lote ateneka terrain pamba tonyoka vraiment baningo ba sailo po mutoki one bima ya omona ndo vanda boyoza frère nanga ko banga grimace moto soit élu OK on donne micro na paye car moi ça car 70 000 mais l'argent volé papa et dans l'argent volé dans l'argent na été pour tout mettre en enquête toi là sur 25 personnes yo paye car 50 000 siko nga siko moto ya omona etange biso wa musika ba voya na boya na ngaba na boya na makambo na biso siko vis-à-vis na boya na nga na va na nga boye donc na zabu na za bat na ona ko kutwa ele msu to sali boulot to sali makambo mais ke on nini po obi Anelka na ba risque mususu au moins pe musika comme guitariste ya Robino ya papa siko expliquer siko musika beta pas Robino mo so poko ya Robino so vende ni zano libando ya guitar mais papa na kufa attention ya mo etake bankato vanda bo siko to tala match ba petit ndeba beta mais siko match on ba beta badami yibi ba détourner pour na ngai faut batika vitel ka mais bakanga bano bakanga ba cha ba singa détournement mbongo ya makasi omoni IGF ngole kota musique na ba jeune ba orchestre sami ba okanga ba to fort pour bala ba fa quoi papa toi 30 personnes tout ce caché mo lem sur ya sans chaba to ke obeta yo bombiango donc yo mo pa na ba no chozo liango donc nanda ko la pelaise ba benye pe na téléphone belem sur muta biso ke mo na nga bukani yo va no penye ya mo le tanke dalasien na boya na makambo na va na ngabo ndena abo soit de quoi tinel message na kina bulo soit de quoi pas bilo ça te va na pas de quoi pe ya ko le kamakambo elo ba chura mbombo na pile si on mona concert ba masa ndeto vandewa mo formation mo ke mo bulo OK so lingo beta ndule na ngo direct ke na ngo beta lem so passage champion beta kala yo interpréter mais na nega ya kosa mapate ko yati donc en tout cas Anelka ba merci belé. Donc on a remercié batutu batali biso ba mbote belé ya ba masa tout surtout nazo beta tangwa na baninga nango ba na Turquie boyika effort bolembate baninga nango ba na Grèce boyika effort un jour tout le monde na mboka o destination ya mino senga donc na bosente na parler na pesi mbote na président JC Mosaka kota zola nanga et puis na bosente na Nanteka motema edi maswaku kota zola ndanga et puis patulo quoi et puis Elvis Moussa et puis Jean-Marc Chibo motema Karine Mavakala Jean-Marc Chibo Mavakala et puis Diezola London et puis London City Diezola London City et puis pour les grandes maisons et puis Francine Tseke et puis na bosante voisin malamu Fifi Beya na V docteur na ya ne docteur Fifi Beya ya leka docteur ba mote belé
et puis na bosani te Koni Star ma vinga na kata Turquie petit nanga le dika pour na kata Turquie et puis Patou Malé et puis Tino Labo et puis Choura Mboma et puis mère nanga Jeta Ida na pesimi Mbote Belé Ide Voloko et puis na bosani te remerciement trop na bato basisaki nga na moment ya douleur na koyelaki makambo et puis na moment où tozalaki na ba mariage banini en tout cas merci trop à tous les frères ba sœur na biso nyoso bayaki wana donc ba grande dame de Paris ba chic dame de Paris ba Mbote Belé côté bozali ba merci en tout cas Nelka émission mututo otalango boteni biso rigueur-té ezaka makambo tolo ba réalité po to bomba réalité te ko mokende to koli déjà papa to koli déjà il faut to ba vérité to mona ponga ka guitariste na mona ve Popolipo na mona ve Rigo Star na mona grand frère na PC Mbo de Didier Masela na mona Le Makaba na mona Patient Kusangila et bon biso siko ba jeune il faut c'est le moment to yeba et puis ngaka na studio na studio na palenga mona sala ba boulot donc na sala mo po un jour na sala ba travaux na ba travaux pe bima donc en tout cas merci trop Batutu rendez-vous le 17 septembre à Zénith to soutenir Weranson artistes on peut pas inviter soyez les bienvenus pour participer on a fait na bo chama solo ndenge zalaka on peut pas inviter te ma pate ko na ngoti pour papa ba ko peut inviter Batutu ba o ba inviter te za mon problème c'est ba o ba inviter soyez les bienvenus bo yembeli vena bino bo salika ne fete zalaka donc voilà, un grand merci. Merci à nous. Un grand merci surtout Empereur Moadi, un grand merci. Empereur Moadi. Yann, Néné Image, un grand merci à ta beauté image. Merci beaucoup parce que Nabinonde Mikolo Marambo et Simba. Malgré vous lia fort chaque samedi. Mais bon, la famille Etigalara, la famille, un grand merci surtout à Patrick Zola, l'international. Un grand merci à toi. Nabo, ça n'a jamais babine. Un grand merci à toi parce que Makamboui qui est tellement bien. C'est une amie qui a été. Salut Belé na maman Kapibiata. Ah ma mère, wana mère. Surtout ma musique siga wana les sommes. Kapibiata et puis na bosanité Madom Bombo na kata Fredicide, Lusamba na kata Fredicide donc wana c'est la famille parce que la moni donc système kota yo banga ngoti. Il faut de l'attendre. Oui, attendre. Pendant que tu le faut de l'attendre. Ah ouais. Parce qu'il y a Kubo, ça n'a été que nous Giraki fidélité. Ah ouais. Ah, il faut de l'attendre. C'est l'attendre aussi. Voilà, je vous dis bonjour à tous et à tous prochainement. Bye bye.